fo ezalaka kake eutaka na poche ya papa tosunga bango ata bana bakoli donc ou bien donc ata bana bakoli te ata bana baza mike bokoki kosola na bapapa na kati ya ndaku boyebi ndenge nini bokoki koplanifie ndenge nini bokoki kobongisa oyebi ke papa akendaka mosala air boye soki azongi air boye nga nakoki kokende air ezokipe nango te na poto misala ya butu ezali misala ya ntongo ezali misala ya moi ezali papa akoki kokende na ntongo azongi na pokwa mama yo okoki kokende na pokwa ozongi air yo ozozonga papa akei air papa azoya yo okei donc eza ndenge nini kaka bokobongisa na kati ya couple na bino po bosala ndenge nini couple na bino elekala kotambola malamu po makambo ya babuzoba po satan kutu alingaka libala te mais bino bozokotisa bamakambo ya koswanaka mpo na makambo bambongo ekotinda bino kaka na badivorce yango ozomona ke badivorce eza ebele na kati na poto donc video oyo nakosala nsima nakoya kolobela mpo na nini mabala ya poto ezowumela te badivorce otali badivorce ebele eloko mpe mosu ezomema badivorce eza biloko atina te donc toyeba ndenge nini tokoki kofanda na kati ya mabala bacomportement na biso basi na kati ya mabala donc mwasi ndenge nini okoki korespecte mobali na yo mobali ndenge nini okoki komemela mama na kati na ndako donc mutu na mutu azala na obalobaka na role na ye ekosala na kati na ndako donc papa aza chef na kati ya ndako azala chef na kati ya ndako adirige ndako mama yo oza kuna mpona kokipe bamakambo mosusu eza teke bino mibale donc bokomi ka koswana soki mwasi aza na salon mobali aza likolo so mobali aza likolo mwasi aza na se donc ou bien soki mama aza na cuisine papa okota na cuisine te mama aza na salon papa ofana na salon te pona nini koswana babiswanela ezanga tina donc satan pe akokota pe na kati ya libala na bino abebisi pe adétruire donc nyonso pe esili donc eloko na ngai nasolola na pokwa lelo eza bamama mpenza tozwa baresponsabilité na biso etanke bamama ya kosunga na kati ya ndako bapapa mpe bozwa mpe baresponsabilité na bino oyo nzambe apesa bino bapapa na kati na ndako donc mutu na mutu ayeba eloko nini ya kosala na kati na ndako eloko nini akoki kosala oyo ekoki komema implice na kati na ndako eloko nini akoki kosala oyo ekoki kobota lisusu mbuma malamu bien ekoki kobakisa lisusu eloko lisusu ya malamu bisika oyo ezalaki ya mabe donc totika bamakambo ya koswana totika bamakambo ya kobunda totika makambo ya badivorce donc divorce ememaka makambo ebele na kati ya mabala ozomona ke bana mosusu bakoma bandumba bana mosusu bakoma mitu ebeba esalaka lisusu malamu te bana mosusu bakoma bempoli pwani badivorce ememaka makambo ebele tozomona bato mosusu mama ki kobota koto oyo donc papa boti koto bana bango bayebani te baye kobala na omona keleki na yeba bala pwani bayebani te pwani badivorce donc badivorce ememaka makambo ebele na kati ya libala totika kokotisa satan na kati na bandako na biso ya mabala toleka na kobongisa bandako na biso mabala donc bamama surtout bamama tomeka ndenge nini tokoki kobongisa mabala na biso totika badiscussion ya buzoba totika koswana ya buzoba totika kobunda ya buzoba donc ezalaka bamama mamere azoswana kaka na papa donc aza kaka na kamera azofilme kaka mokili mobimbe koyeba yo me mokili mobimbe koyeba me oza kaka na mobali wana mokili mobimbe koyeba yo donc ofilme mobali na yo otie na Facebook sikoyo Facebook wana ozotia eske Facebook wana ekobongisela yo libala ou bien Facebook wana ekoya kokotisa kimia na kati na ndako na bino totika babuzoba mama oyo ekomi mama moko oza na eloko akosala te fanda na ndako bondela sangisa bana sangisa famille na yo bobandi kosambela oza na eloko akosala te kota na cuisine sala soki nini oza na eloko akosala te banda kobongisa soki biloko nini kobongisa na kati ya ndako mama botika bakoswana
En plus libala ya Facebook ma eloko muke na Facebook mutu nyonso fo yeba na Facebook eloko muke mutu nyonso fo yeba na Facebook mama wana eza ndenge ya komemela libala na yo te mama bala ya bongo ewumelaka te mpo bato ebele tozala bango mpe na kati ya Facebook baza bakamaradi na yo te oyo mosusu boyebani mpe te ata kutu bakamaradi donc oyebi te eloko nini ozotia eloko na kati ya Facebook eske mutu nyonso to azaka na kati ya Facebook asepelaka na libala na yo asepelaka ndenge yo ozalaka na kati ya libala po eza mpe na basi ebele mpe omona otali ye mpenza bobi aleki yo mpenza ko me azotelengana aza na mobali te azotelengana mpenza azoluka libala na ndenge nyonso tu me aza na libala te yo sikoyo mosusu oza na mpe kitoko te oza na molai te oza mokuse oza soki nini donc oza soki ndenge nini donc tokoki ko juger te po nzambe asala na mutu na ndenge na ye me nzambe asali yo grâce apesi yo libala fanda mama batela libala na yo mibali mobali abengani mobali azane kaka mobali mama po balobaka mibali nyonso baza ndenge moko wana nayebi te mpo na nga na ndimi teke mibali nyonso bazaka ndenge moko yo moko okoki kobongisa mobali na yo yo moko mpe okoki kobebisa mpe libala na yo donc ndenge ozomemela libala na yo ekoki kobonga ekoki mpe kobeba toyeba ndenge nini ya kofanisa mabala na biso Facebook eza place ya komema makambo ya mabala na biso te Facebook eza place ya kodiscuss mabala te po ekomemela nango biso ekopesa biso ata solution moko te mosusu kaka mutu wana oyo ozotia na Facebook kaka bato wana bazotyela yo bacomment kaka bato wana bazo nini me kaka bato wana mosusu basepelaka na bango mpe na yo te ndenge ofananaka bazotala ye mpe na amilakisaka nini me ere yo ozomona bacomment na bafacebook ozoseka eza bongo te mama donc toyeba ndenge nini ya kobongisa mabala na biso toyeba ndenge nini ya kobatela bana na biso ya kobatela mabala ya kobatela bandako na biso donc ekozala mpenza malamu mpenza mingi na biso ba mama donc napesi merci na bino lisusu obokola nanga na poko alelo donc soki oza na question oza na eloko koloba okoki kotindela nga donc okoki kokomela ngai na ba Facebook na WhatsApp na email na kozala wana mpona korépondre make sure like subscribe please thank you penza mpona kotala donc next time toya lisusu na sujet na biso ya koloba ndenge nini tokoki kofana na kati ya mabala donc mingi penza pona ba mama donc naza wana pona ba mama mingi donc nalingi nasunga ba jeune ebele pona omona ke ba jeune ebele omona abali lelo après 3 mois libala ekufi abali lelo après 4 mois libala ekufi donc libala eza eloko moko ezalaka eza malamu eza pena kitoko mingi eza ata nzambe kutu donc asepelaka na libala mwasi obali penza ozomona ke obali donc nzambe azaka na esengo donc libala eza eloko moko ya esengo mpona mobali mpona mwasi en plus toi bobandi kobota donc bobandi famille komi kokoma munene eza eloko moko ezaka esengo malamu eza pena kitoko donc nakobanda kozala wana mpona bino make sure okomelanga so oza na question donc nakozala wana mpona répondre bino merci mpona kotala na poko alelo tomonani mbala ya nsima thank you for watching.